Patrick Amouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a participé à la cérémonie à ouverture. Il y a des travaux, il y a des cadres, il y a la société civile, dans le salon Lubumbashi, il y a tout le monde hôtel. Les représentants de l'armée ougandaise, parce que le gouverneur militaire, il y a Ituri pour la situation sécuritaire, il y a Est et la République démocratique du Congo. Insécurité dans la ville province de Kinshasa, la population chinoise va se faire Simati. Ekaba aseka mokenge ngambu mayonzete towela nini mbote batata ba mama bilenge partout bisika bozwami to fongola édition ya mkolo lelo na elema oyo gouverneur militaire ya province ya Ituri asololaki na ba représentant ya armée ougandaise pour na kuyeba ko kotisa sécurité na est ya République démocratique du Congo. Insécurité à la ville province ya Kinshasa, population chinoise batikala ki simate balobaki boye na micro ya KL News. Et comme habitude awa na kati ya ville province ya Kinshasa likambo ya insécurité oyo toutaki kolobela na mikoleleki tomonaki pe bakonzi ya la police batelemaki pona koyeba kotia kimia basilisa problème oyo ya insécurité kasi mikolo oyo elamuki na ndenge ya kosakana te na bakomini nyonso awa na kati ya ville province ya Kinshasa bakriminel bazali kokotela batu na bandako crime elongwe na butu ekomi voir même na moi botala lokola awa na rond-point Willery masasi ezali kobetama en pleine journée batu bazali na ba activité na bango bazali kosala babandi oyo baya awa ba brakande ko ya shop oyo bayiba yembongo nyonso babeti masasi pe bazwi ba moto na bango bakei ezali kosala pasi pe mawa kotala lolenge batu bazali kokufa bawutaki koboma mutu mususu kote ya bandal mola na lemba na matete biso nyonso toutaki komona na ba image esikilaki na ba réseaux sociaux ndenge bayaki babomi policier liboso ya supermarché ezali kosala pasi pe mawa kotala lolenge insécurité ezongi makasi awa na kati ya ville province ya Kinshasa population atikalaki simate alobaki boye insécurité otozana na ville ya Kinshasa ezali système créé par l'ancien régime. L'ancien régime avait un agenda caché. Nous avons créé l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Pour le moment, Nakoloba a créé l'insécurité comment? L'ancien régime a créé l'insécurité à partir de Bana Kuluna. Armaki Bango avec des machettes pour détruire l'opposition qui était en place, qui est devenue maintenant le nouveau régime de Tshisekedi ici. On a détruit le régime Monani, insécurité Wana. Il fallait que le chef de l'État se méfie des autorités policières et militaires anciennes. Il fallait créer un système de sécurité nouvelle, de sorte que les gens qui peuvent l'accorder la confiance pour travailler avec eux. Parce que Baoyakala, parce qu'il y a un agenda dans Bango caché, ce qu'on t'a bien, insécurité dans la ville de Kinshasa, c'est créé par l'ancien régime. Regarde, Kabila a terminé les deux mandats. Les deux mandats qu'il a terminé, Kabila termine son discours à bientôt. À bientôt, est-ce qu'avec la constitution que nous avons, il y a des moutons qui sont en opposition, mais à la CAQ à bientôt, sur quelle base? Voilà, parce que ça n'a pas programme bien tracé, programme il fallait concrétiser en gros. D'abord, je salue la décision que l'État avait prise. Il y a que ceux qui m'ont sali crime, mais cette décision-là, un acte comme il faut. Bazo mon année, tu vas le dire que ceux qui m'ont sali mabé, net na Kouloune et autres, mais l'État mettre cela en exercice comme il le faut. La population de l'État n'est pas au ça. Tant que même bango azokendo komela bango pa. Na ko pesa exemple mon muke. Dans le temps de musée Laurent Désiré Kabila. Musée a coûté peu de temps
azongisi mutu nyonso na place na ye. Pourquoi? Parce que so mutu asali mabe akozwa etumbu ya mabe na ye kaka sur place. Bon, mpo na nga nakoki koloba soki bainsécurité ezokoma boye lelo ezali nde bango moko bakonzi ya mboka, parce que soki bakonzi ya mboka baorganize kotia bamilitaire partout makambo ekozala boye te, voir bango moko bakonzi bazokosala bainsécurité soki lelo biso population tozonyokama boye eza mpo na bango. Misala eza te na mboka, misala eza te, bajeni bazoluka te bakomi na masheti. Soki misala ezalaki insécurité kozala na mboka, ekozala na mboka te. Ozomona lokola biso bajeni toza boye tozoluka toza mai na makila esenga fo totravaille toza na bana, misala eza te, baoyo baza na makanisi te bango bakena kosala badesordre. Ngai nazali antuka moko ya mboka oyo mboka na ngai ndenge ekomi nde pasi makasi kambo oyo ya pasi pe insécurité en tout cas eza te. Tout d'abord eloko nini oyo eza na sécurité ezala te. Toza na libomoko te, ngai na yo toza na libomoko te, toza éparpillé na kati ya mboka oyo, toza bomoko ata moke te, toza éparpillé, moto aza na ndenge na ye, moto atala kwenta na ye, moto aza na esika na ye, toza bomoko te. Insécurité mpe sila po tokoma nde bomoko nde oyo kotala oyo kokengela oyo yotala nga mpe natala yo totalana. Tokosenga kaka na bakonzi ya la police le général Blaise Kilimbalimba telema sala mosala na yo ndenge ezalaka pamba te likambo ya insécurité oyo ekomi ko déranger population, batu bakomi kotambola na kobanga bazali koyeba te nani nde nani oyo azali pembeni na yo. Likambo ya insécurité oyo ezali kobangisa biso kote makambo ya este epai awa na kati ya ville ya Kinshasa. Insécurité lisusu ya babandi armé ezali kopesa pasi na kobanga. Tokosenga na bino botelema bozwa solution na makambo oyo pamba te population azali kopase ba moment moko crucial. Biso tolobi kaka mokolo ya lelo procès ya ba agent retraité ya banque Equity BCDC esalemaki mokolo ya lelo na tribunal du travail. Tozwa ba détail na commentaire ya Jimmy Mukenzi. Nini ngo silaka te procès entre ba ex agent ya BCDC Equity oyo bazali kozela mbongo na bango depuis 25 ans kino mokolo ya lelo ezali kaka ko continuer système judiciaire oyo chef de l'état alobaka ezali ya kopola bazali kaka ko continuer ko sala manœuvre dilatoire entre Equity oyo esengeli afuta ba agent ebele oyo bazali kozela mbongo na bango. Alors que procès si ekomaki na suka lelo ba se retrouver na tribunal ya travail pamba te Equity afundaki lisusu bango pona koluka kaka ba manœuvre, alors que procès esilaki ekomaki na phase bafuta bango mbongo na bango. Président ya association ya ba agent oyo azaraki maloba te a expliqué boye. Montoyaki ezaki mokolo ya audience na biso topotanaka na baninga na biso ya banque esika tosala Equity BCDC et lelo ezaki mokolo ya audience na audience moko spéciale parce que toyaki na décision akanisi moko moni banyokoli biso tellement trop que tolobaki lelo bandelette rouge na mutu bandalala et puis na kati audience na maître pe ezaki na mot d'ordre que il faut ka tolonga. Effectivement tolongi parce que bako umisa dossier na ko bakisaka ba procédure moko ezanga mutuna makolo mais au moins esuki malamu dossier litige na biso na Equity BCDC esali 26 ans mais la justice ekotaki depuis 2008 donc esali à peu près 17 ans. Solution ils ont été dans ce sens que ba étape eza ebele biso tokotisa dossier bakata makambo bafuta biso mbongo. Mais Equity BCDC a multiplié la procédure, l'appel, makambo belé, funda biso to sala faux usage de faux, la procédure n'y sont les obambou les belé. To le cas na Cour suprême de justice, to le cas na Cour de cassation, ceux qui 4 fois, na Cour d'appel, ceux qui 5 fois, et même awa na tribunal du travail, to ya qui peut
4e ou 5e fois tokoya. Côté na ye avocat oyo azali ko landela dossier oyo de près yepe azangaki maloba te. Bon, procès lelo oyo touti ko sala contre banque Equity BCDC. Ndenge bito yebeli yango ezalaki ke toya tosala remise ndenge tosalaka po tozokozela ba calcul oyo inspection générale du travail aza kosala po te bapapa bazwa bambongo na bango. Kasi tozalaki surprise, ça fait quelques jours banque asali biso sommation de conclure po tolelo toya kosamba lisusu nzoka nde dossier wana si tosamba yango jugement si ebima depuis 2022. Alors jugement wana tango ebimi banque asepelaka te ataka yango bisika nyonso cour d'appel tina cassation alonga te nde toye kozonga po tozela bacalcul na mayele mabe na bango nde baye kosala lisusu basome biso po tosamba ana lobaki tokosamba te parce que procédure wana ngai banda naza mosala oyo na etikali koyeba yango te yango wana bomoni touti kosamba wana bitombo ezalaki makasi bajuge bapesi biso raison batie dossier na rôle général po tozela ntango bainspecteur bakosisa mosala na bango nde tokobimisa dossier po décision asuka ebima. Donc likambo nde divisé biso nde ezalaki wana. Ministre ya justice bakonzi ya mboka ti mokolo nini population akozala ko continuer kozala frustré surtout mutu oyo ayebi ki azali na appui te asalaki musala na ye normalement na ba BCDC balongoli bango na musala pe esengelaki bafuta bango kino mokolo ya lelo mbongo ezali komonana te pamba te ba avocat na ba magistrat ebele bazali kolia ba mbongo na dossier na bango côté Equity BCDC bango bazali kofuta mate mboka nini oyo au lieu ba privilégier ba citoyen ya mboka na bango bazali ko privilégier bato ya mbongo oyo bazali koya na bambongo na bango po baboma population na nzala pe na pasi pamba te na dossier oyo bato bakufi déjà ebele tokanisa ke virage ya suka oyo ezomi dossier oyo solution esengeli ezwama po Congo ekotikala kaka ya ba congolais oyo esengeli ba vivre pe ba retrouver ba droit na bango mbongo ya ba agent BCDC Equity esengeli bofuta yango noki pamba te bango pe balobi bakotika te. Oui, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a participé à une cérémonie à ouverture, il y a des travaux, il y a des cadres, il y a société civile, tous ont des détails dans les commentaires. Ezali organisé na société civile pe dynamique communautaire pour la cohésion sociale pe développement du code RDC. Plénière Oyo Ezali constitué na ba président provinciaux 19 sur 26 provinces. Bako travaillé pendant 3 jours 18, 19 pe le 20 février. Natina ya perceptif, ya cadre ya concertation. On a mandat ya ba animateurs nationaux Oyo et Komina Suka. Nanzela ya beaucoup tani Oyo ba participants bazu opportunité ya ko définir ba perceptif ya gestion ya coordination nationale ya société civile na souci ya ko gouverner malamu pe na efficacité. Ko renforcer relation entre société civile pe ba partenaires étatiques, techniques pe financières. Ba analyser situation sécuritaire sociale humanitaire pe politique oyo ezali koleka na tango oyo ba ko réfléchir pe nantina ya rôle oyo société civile et sengeli esala na tango oyo République démocratique du Congo ezali attaqué pe agressé na cadre ya comité ya crise pour na kimia pe sécurité ya République démocratique du Congo ba province nyonso et sengeli e marché na même rythme. Na maloba na ye ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement Patrick Kamuyaya Katembwe oyo a participé na kati ya cérémonie ya ouverture ya ba travaux ya cadre ya concertation nationale ya société civile a rappelé ndenge nini République démocratique du Congo ezali agressé sauvagement pe manifestation oyo Rwanda azali kosala. Na maloba na ye Patrick Kamuyaya Katembwe biete Rwanda azali kosuye mikolo nyonso terre ya ba ancêtre na biso bazali kopier na manière oyo ezali systématique ba ressources pe bazali ko violer
na façon oyo ezali malamu te ba mama pe bandeko basi nyonso bazali koboma vie ya population kasi nyonso wana ezali kosalema na miso ya communauté internationale malgré ba condamnation oyo bazali ko exprimer pe ba pays misusu kasi ba sanction ezali insuffisante pe ezali timide. Ministre ya communication porte-parole à gouvernement Patrick Mouyaya a formulé ba recommandation oyo apesi na société civile nantina ya ba travaux oyo bazali kosala. Esengeli koyeba ete ba travaux oyo ezali kosalema na ba commission na hôtel Africana Palace. Mega Congo amemeli biso American Power Energy ya ba champion tumela yango ndenge ya kusakana. American Power masanga esalami mpona kobomba bopikiliki ya mokolo. Na Kinshasa mikolo nyonso eza bitumba bitumba mpona oyo tolingi mpona mosala mpe mpona elikia. American Power moninga na yo ya bitape nyonso lakisa bokasi na yo. Lamusa bopikiliki ya kati ya nzoto na American Power. Libérez votre potentiel. Libère ta puissance. American Power. Énergie à ma champion. Magazine KNB News. Et tout le monde na peuple congolais, est-ce que moi na oyo ou adopté akoki kobala mwana na yo biologique oyo bazalaka na inda kumoko. Tozo aba détail na élément oyo. Magazine KNB esololaki na population mokolo ya lelo pona sujet oyo itali likambo ya ko adopter mwana ya mwasi to pe ya mobali. Tango o adopter mwana oye na ye na kati ya ndako, eske ezali possible ke mwana wana abala mwana na yo soki azali mwana ya mobali abala mwana na yo ya mwasi soki pe azali mwana ya mwasi abala na mwana na yo ya mobali. Population kinoise bayebaki na ko réagir na sujet oyo parce que epesaki polémique mingi, bato ebele bapesaki ba point de vue na bango, ba misusu bazalaki contre, ba misusu pe bazalaki pour, kasi ba mama batikalaki simate balobaki boye. Jamais na ko linga tata mukie po eza na deux choix. Soki par exemple na adopter mwana wana na pesi kombo ya famille na nga wana ekosimba kukuke wana baza même kombo na mwana na nga. Mais soki na adopter azikalika na kombo na ye wana wana siko papa na tuna nga pe na tuna yo nana siko soki abia bala mwana oyo nga na adopter siko mbongo dot nanya olia na ko tika ngona orphelina ubia kaka nga mona tata na ye mutu to olia ngo autant to adopter akomi effectivement mwana na nga malgré na makila te mais akomi mwana na nga ona kolinga ngo te mwana na nga oyo na boti trop abala mwana oyo nga na adopter po bakomi déjà baza déjà ya so na adopter ke c'est siko na lo basoni na adopter ki aza bébé ou bien aza mwana muke 2 ans 3 ans bayebi kutu te ke o boyebo baye koyeba ngo après est-ce que amitié wana bolingo wana baza na ngo wana est-ce que na ko séparer bango ngo ou bien ekoma ki ya mwasi na mobile esimba te bon wana eza selonga eza pana ngai ekosimba te pa mutu mususu nayebi te soki ekosimba conseil kaka na kopesa na baparent oyo baadoptaka bana olinga keloko wana te potango deja bana basangani deja bakomi deja famille okoya kozwa mwana oyo na mwana oyo ozwa bango obalanisa bango siko mbongo doti yo moko papa moto kongola ngo ou bien opesa ngo na orphelinat nde bakolia nde problème nde yango na yo moni moto kosala choix so omoni ke te babana na bango baza na bango famille te baza makila moko te mbongo nakende otika na orphelinat place na adoptaka ye problème eza te mais mpo na nga vraiment eza bien mpo na nga na sepeli te. Impossible. Pourquoi? Parce que tant que vous avez un sentiment d'adopter moi, c'est-à-dire au lingi ou adopter comme c'est moi na yo.
so mwana yo boti aza pe mwana na ye donc soko ndimi babala na seke olingi otali susu séparation côté séparation baza susu baza lokola yaya na leki susu te et comme il y a ici deux personnes différentes alors que yo adopté ki osala ye mwana na ye et ko salima te faut talisa mwana o adopté ki oyo aza yaya na ye faut talisa mwana oyo biologique ke oyo aza ndeko na yo ata ndenge nini ekoki jamais kosalima jamais soki osali ndo okokomisa bango na balimitation moko boye oyo ekozala vraiment malamu te mpona bavi na bango obokola bango na bolingo wana na harmonie wana yo olakisi bango ke oyo nde papa na bango jamais. C'est pourquoi ntango obokola bango fo olakisa bango à chaque fois que oyo aza ndeko na yo parce que so otali bien yo adopté bango peut-être yo déplacé ou bien yo kufi ntango bana na babalani na famille d'abord ekokoma problème okokotisa rancune moko boye entre famille d'abord na mwana na yo po rancune ane kosila te okoluka oyo faire effacer kombo ya mwana oyo adoptaki na famille na yo ou bien okomisa ngo ekoma na ndemo ya mabe alors que yo ozolinga okolisa lie moko boye parce que yo adoptaki soki babalani lie moko boye oyo ekozala lisusu ya malamu mpenza te conseil nga na opesa papa ya parent eza boye parent ntango adopte mwana ndenge koloba ke mwana wana yo ozwi ye okomisi yo ya ye okoki jamais encourager mwana oyo adopte na mwana na yo biologique babalana wana seke osali eloko te na ye malamu soit otika bango oyo adopte avant adopte otika ye akende na ye ke oadopte ye osangisa bango mpo lobi nga na pesi baparent conseil ke bakoki baencourager te bapense même pas nango oui boye nde ezalaka tokosenga na baboti boyeba toujours na koencadre bana na bino malamu koexplike bango masolo ya famille ndenge ezalaka pamba te mikolo oyo tokoma komona likambo ya inceste ekoma kosalema na ndenge ya kosakana te okomona mwana ya tantine oyo na mwana ya noko oyo bakutani bayebana te babalani ezali kosala soni mingi na bafamille esengeli na bapara boyeba kotalisa bana na bino oyo azali ndeko na yo oyo azali ndeko na yo bokutanaka ekosala toujours malamu pour que bana bayeba na kokutana te un jour balingana basala bolingo ekomi ya libala ote bino mibale bokoyi kobalana te boza bayaya na leki eza kosala soni mingi puis tambola na mokili omona makambo KNB News etuni mutuna mokolo ya lelo eske mwasi ya libala akoki kobanda kosala ba voyage na patron na ye kwenda vutuka kotikaka mobali na ye na ndako ntango nyonso makambo ebele tomonaka na mokili oyo elekelaka bato mibali mingi bapekisaka basi na bango basala mpo basi bazalaka faible na yango wana baboyaka basi bazala exposé okomona mosusu akendaki kosala kasi ekoma Balthazar akoma ya bakolege surtout soki patron asengi apesi mingi bakoma kocreye bavoyage okomona tozokende na mission de service na Dubai kuna nde festival ya bolingo na yango tokitaki na terrain population mingi epesaki makanisi na bango. Non, c'est impossible pour moi si on a 18 ans à rebala, ce qui veut dire que moi si on a ngai na oui je dois tenter na bana kotika librement akina ka kotambola ka bitambola tambola soit disant na patron na ye bonga na nga patron te yende patron c'est que ma bé pena tellement makasi on a conseil na oui ko pesa bango nde balinga basi na bango te pour mutu alingi mwasi na ye akoki jamais autoriser na buzoba ça fait dire c'est impossible ye azwa mwasi na ye atindaka ye na bavoyage bona ndako mwasi babalaka ye po misala mwasi eza na ndako seke asalaka mabe atika. Premièrement, si c'est professionnel et qu'on a la possible, mais l'homme de la femme doit être au courant. Donc son homme doit être au courant et accepter que moi si naie a voulu se déplacer na patron naie pendant bâton là. Et si c'est vraiment professionnel, c'est vraiment du travail. Pourquoi pas? Parce que ça rapporte de l'argent. Il y a ma belle zalaka oh les que non moi ça dans mon sala
et qui a secrétaire ya mutu et commis na ba niveau mosusu eza sous professionnel et commis genre ba relation mosusu. Mais si c'est vraiment professionnel, pourquoi pas? Parce que c'est du travail. Ceux qui ont une mission de service pour 2 mois, pour 3 mois, c'est vraiment professionnel. Moi, ça vaut qu'il est. Mais son nom doit être au courant et accepter que moi, si nanga azo sala et que les pour la sala ou et aider c'est ça en fait. Ça dépend. Il y a mobile, il y a mobile. Mobile, moi, je peux assumer du début à la fin pour ma femme, pour ma famille. Moi, si nanga a travaillé, mais la femme ne peut pas travailler pour rien et étudier pour rien. On a quelqu'un dans la classe, boye na tangeti, oyo vandisinga na ndako. Ezaka accord ya moi si na mobali. Ceux qui moi si wana tanga ki ba classe na ebele belé. Andimi ke mobali na ye apekisi akende ko sala parce que ya ko assumer ba responsabilité na ye. Ça dépend. Mais ezalaka peu important moi si à sala na foyer et aller jaka ba tâche musu c'est pas l'homme. La kokozwa responsabilité ya bilo moko mususu ya mike oyo ekoyo komona ko s'occuper na ngote par exemple. Je vais prendre soin de ma maison, na somi mo bakiti, na somi mo bilo mususu na ko déranger na ngote. Aujourd'hui pe tâche ya ba chose très important oyo ebi ke bon, je peux m'occuper ya ba frais scolaire à bana, ba bilo mususu et tout ça. Pona ngai moi si nanga vraiment ya libala o na bali à travailler. Si le patron a joué, il a voyage. On a un dimanche. Na olinga ngote na boya. Apo aza moi si alibala. A moi si alibala jamais na olinga teke. Il a zo travailler. Il a go kende voyage te na patron na patron na e. Na sepela na ngote. Eza malamu te eza mabe. Donc mibali yo batoriza basi ba déplacer nga na olinga ngote. Eza mabe. Pour la ngai bon conseil nga na ko pesa bango batika eloko wana batika ko sala biloko wana pour moi si alibala jamais akobima akende quelque part soit 3 mois 4 mois na osepelaki ndenge balobaka na français la confiance n'exclut pas les contrôles papa landela kamosi na yo malamu Kinshasa eleki partout. Awa nde tosukisi na édition ya mkola lelo soki bolandaki biso kitoko na bandaku bopesa merci na équipe technique ya KNB News oyo ezalaki wana pona koyiba kusala musala makasi tokoma kitoko na bandaku na bino miti mafuta na sima ya masini Michel Ipa na reportage Faso Kirombe chef d'édition Darel Impolo na présentation Magazine.